La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. bandeko nanga biso nyonso tomonaki matanga ya mama ba Grâce Mbizi ndenge elekaki. En tout cas tomonaki biso nyonso na bande kotila bino ba image wana awa. Alors après matanga ya mama ya Grâce Mbizi boyoka makambo nini ezoleka. En tout cas na ozananga mie placé ya ko expliquer bino te koloba lobambanga pasi don otika bino penza tolanda après matanga ya mama ya Grâce Mbizi eloko nini oyo ezoleka. Toyebi ke Grâce Mbizi akoma camarade na Karine Mokonzi to mona kiti ba komea ba camarade ti Karine ko tatela ki mbongo na e belango ya 500 € Karine vanda na ete ateli Grâce Mbizi belé ya 500 € o akoka na yata ko kipelango ata beba Henrietta. Alors ba makambo ebimi ebele en tout cas mutazaka mutu nesa bino mutazaka mutu koma nzambe te être humain azana motema mabe moko congolais bokoki ko imaginer te. Alors toyaki na likambango epa na bino toyaki nango liboso na bino bozaki ebele o bolandaki histoire ya mama ya Grâce Mbizi. Alors na lobi pe likambo na obombango penga moko te il faut na yela bino tolanda muto bomonaki Karine Mokonza bande kokotela Karine Mokonza ayokana ki kuna Grâce Mbizi kande mona mukonja ngwa zakane mwa mutema malamu yena mama na ye. Alors ba yokana ki kutu na Grâce Mbizi rando ya kalame abosana ki rando wana pona ko soutenir Grâce Mbizi ndenga bungisaki mama na ye pona kozala penza pembeni ya Grâce Mbizi ndenga bungisaki mama na ye. Alors bon tiki la bino bolanda makambo to ebite Grâce Mbizi abeli mutu to eza normal. Est-ce que mutunde ezo sala ye akomi na ba problème mutu bambongo bato azwaki na matanga bambongo bato ba soutenaki ye esali ye ba retour to te bandeko nanga na tiki la bino tolanda na kimia nyoso. Alors ndeko talaka Xile Boteloa TV ce mbala liboso koti na chaîne na biso kande toloba na bino awa au s'abonner au commenter au liker au partager toloba toujours so zamba liboso tango zo s'abonner ko bosa na te activer cloche à notification pour yangonde ko sunga au prochainement au landa nini au torotia awa. Alors abonnez-vous, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez partout histoire au bande ko bele balanda eloko nini oyo ezoleka. Tokutani à la prochaine tolanda. Tielanga j'aime ya malamu et osala bientôt landa. Amae ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masculine agrandissement des troisième jambe qui mobile et salakate pe ezamu kie mama azo sepelate na mbetu na gavke la muki feti zongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata komi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression
maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution na Gavcare. Pona loposo, totikali nsima te, vergeté, babengi nduta, bouton, tache, acné, na Gavcare, ba produit bio, kaka na 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pe sima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, tope, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya diabète, AVC, tension, tope, obésité, Gavcare, Colo Solution, perte de poids, naturellement, au kokota salle de sport, Théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na Gavcare, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na Gavcare, oko sepela. Poazo succès. Karina lukanga po ba lobela ye. Karina lukanga po kombone mata. D'accord? Karina lukanga po na grâce mbizi la sexy. Ya mwana cha 500 euros. Ache la Jaël. Motu na sida. Il faut ben sabana na poto. Ya ko tela Jaël te bana fo ba yati. Hein? Po Jaël o pesete. Po motu na sida a eloko te. Po mutu na sida sa eloko te ya mwana ya sunga mutu na sida nde fo ba sunga ye bana ba oya fo ba akotisa bana mutu na sida nda oluka lisungi ngana na permis na ndaku na voiture à 30 000 euros naza bébé toka na mukanda boyebisanga ngana na mukanda na permis na voiture à 30 000 euros voiture nga kutu Karina osomba roteti Karina okufa Karina osomba voiture à 30 000 euros te donc si Karina okufa otambolaka jamais na voiture à 30 000 d'accord Karina otambola na voiture à 30 000 te ok donc ngai na oluka lisungi te Muto lukungana na voiture ya 30 000 euros. Nazana mukanda, nazana permis, nana ndako munene. Ngana oluka lisungi. Muto oluka lisungi camarade na ye asomba ba perike elemba. Camarade na ende oluka lisungi ya asomba ba perike azo seka camarade na ye azo critiquer camarade ba perike kuba. Est-ce que azo critiquer camarade na oluka ba perike asunga camarade nano azo ba perike abanda nani ka abandela nani camarade nani na niveau ba perike asungi na po camarade nazo pesete Karina lona kana simonte camarade na yazo pesete ana kombo tenet grâce mbizi Karina kolona te likolo na ye po Karina oganye te aozwa makambo te ndenga zwa ke pa ya grâce mbizi aozwa makambo te aozwa te e pa ya mutu na sida aozwa te donc mutu na sida na pesi au message hein Karina bundela nga na réseaux sociaux pendant 1 semaine. Yo zwaka ba problème na réseaux sociaux. Mukoloni pe Karina obundela yo ndenga abundela kanga pendant 1 semaine. Ngai na fandi lokola mokonzi na fandi na fauteuil ya pembe. Na matisi makolo likolo na fandi lokola reine. Kuna Karina oswanelanga pendant 1 semaine. Mutu na sida na passo message yo maintenant jour nini Karina oswanelo ata jour moko donc jour moko ka Karina lobi lelo jour ya mutu na sida na swanela mutu na sida jour nini Karina oswanelo ata jour moko nga Karina tianga na profil senga pe Karina na lobi boy senga Karina tianga na profil ya WhatsApp mutu na sida senga mokonzi na yo chef na yo atia yo pe na profil ya WhatsApp alongoli boss choisi matata atie la sexy na profil ya WhatsApp ya mutu na sida nde na lobby boye comme si yo so na lobby okina ko lelela Karine keno lelela ye loba Karine ngape changa na profil ya omoni yo so ba yo kombo na yo mutu na sida kombo na yo na kombo grâce busy Combat grâce mbizo zo pesé et pas Karine.
tande nga beta wa sakana kana yo mutu na sida. Est-ce que Karine a ko sakana na bongo? Ya na ko yan na ko finga Karine ma bole. Karine faut te kanzoto polia. Tande na olobela Karine mutu na sida. Tanga na olobela Karine. Tanga na olobela Karine. Karine yo faut te kanzoto polia. Karine oana mukanda te oana mpermite ata koda pamba kande bala sabo koda pamba. Oana mayela ata koda pamba boy. Oana mayela ozwa code te ata code ka ya pamba. Tala na keno na permite na keno ka na koda pamba. Oane loko te bana lochi lobi. Karina samukanda ana ndaku na kombo na yete. Azana permite ana eloko te. D'accord? Ana eloko te ali papa. D'accord? Maintenant, denga na lobi na Karine boy, mutu na sida. Yope, finga Karine. Yope yako finga Karine mutu na sida. Yo yaka bolamu eleke bele. Bolamu nini Karine asale la yo. Yo mutu na sida. Karine asale la yo bolamu nini. Akotisa obana na poto. Bolamu eleke bele zande bana. Karine akotisa obana na poto. Karine mutaboko la bana no. Comme si yo osumbaka yo musana osumbaka dans la poto pe osumbaka ri muto boko la mwana wana yebi se biso poto yebati po yo osumbaka bana oyebi ko boko la bana te bola mongo ebele za nini apesa o visa yemta memo na poto wa malade wana mutu eza bien te car na sala yo nini na vie a memo na poto mama na yo abandaki kokufa ube mama no akufa Karine muta akundi mama no te na tunu bolamo Karine sala ubiko biloko kolia Karine peso biloko kolia ubenga ngo bolamo leke bele imbécile na yo na Karine imbécile bino mibale comme si yo koko finga Karine te nga no peso bilengi imbécile na yo mutu na sida Karine pe imbécile na ye bino mi bale imbécile na bino d'accord oh la sexy hein oh la sexy d'accord na fingi yo mutu na sida imbécile Karine pe imbécile bino mi bale imbécile d'accord bola mweleke pele fali kuta pesa visa oloba jamais bola mweleke pele ofinga directeur ezaka ozo finga yeti soko ozo finga directeur ozo offenser directeur matin midi soir ezaka ozo finga faliti yebisanga muto ofinga mwana nanga muto azo finga muto o asimba ka musala nanga ezaka azo finga ngati toyebi tindika tiakala toyebi kodo wana soki muto ofinga net princesse nanga bébé star ya lokola ofinga nga tala fiyo aza ingrat muto amemo kutu na poto ye wana muto amemo poto muto atia kombo na yo muto ofinga directeur muto atia kombo na yo muto na sida ya kolakisa bato place fallait atindela ota message que ozwi visa ou bien ozwa visa ou bien on peso visa la kisa biso message wana moto na sida moto apesa yo visa ye wana directeur ye mutachaka bato ba liste ye mutasomba ba billet d'accord mbonga orchestre ça pas un directeur on parle l'argent de l'orchestre d'accord budget ba pesa pas ya directeur a sala ka volonté na ye directeur a ko memambroa directeur ko so yeza mbongo ba pesa directeur a sali volonté na ye donc muto memo na poto eza directeur eza falité eza fali meme on a poto to yo yo kosa bato ba na f victime te bato ba yebi makambo te directeur ba bengi ta ba bengi mutu directeur ezani ye muta somba ba billet ye muta kotsa ba kombo na ambassade eza bongo to eza bongo te o boni lo kutako na kisa biso mes mutu azoela yo visa atia kombo na yo directeur to directeur te directeur muta pesa o visa wana yo la kisa biso yo place fali alobi ke na opeso visa bimisa na biso message fali ye moko alobi ke na opeso visa bimisa na biso place fali atindela yo billet na téléphone bimisa na biso place fali atindela fali mema na poto te fali mema yo na poto te
bino te na émission ya Nana Boduga fallait aloba makamba bata internet etali bata bureau fallait aloba na émission Nana Boduga mutu na sida yaka bato kosaka eza bato bazana F victime te kosa bato bayebi makamba F victime te. D'accord? Donc, fallait à l'Oban et pas Nana Boduga. Bateau à réseaux sociaux taliété. Bateau fallait à Yebi. Et ça, moi, on a petit fallait. Bah, Yoruba. On a bateau fallait à Mema. Yo fallait à Mema na poto. Boyan Zela Mora fallait. Ce qu'il fallait à Mema na poto. Yo Yakan Zela Mora na fallait. Pourquoi? Moutona Sida. Pourquoi maintenant tout le monde a petit fallait? Ayan Zela Mora na fallait. Yo maintenant à star. Yo mettons ça makambo. Pourquoi yo Kibokolo News katelanga partir pardon. Ngana leka aigle na solola nani bien. Kibokolo News pardon katelanga partir. Mutu na sida na tuniyo. Fali aigle à reconnaître petit fali na Yoruba na ba Irsil Pechanga et puis fali bango bazo peser ba yaka nzela moko na aigle mais donc yo lo ba fali motamemo na poto pourquoi ya nzela moko te na fali pourquoi tout le monde a petit fali aya nzela moko na fali tango balobi directeur fali akipora makamba bureau te balobi makamba bureau makamba ba visa za fali yo monta okota ki na ambassade est-ce que fali akota ki ambassade na yo bon tu n'es qu'à question yo okota ki ambassade na fali bon tu bon les place ba okanga ye bon tu na ye kaka tango yo okota ki ambassade fali akena ko tika yo bon mon place ba okanga ye bon tu na ye kaka tala Kibokolo News bon tu na ye parce que ça orchestre non alors il fallait appeler ça un visa bon tu na ye kaka question simple mutu na sida tango kendaki ambassade okendaki na fali to okendaki na directeur mutakotsaki yo bon tu na ye kaka question wana tango ikuta zwa visa fali ana poto visa bapesi bango visa epai Nana Boduga fali aza na ye na poto aigle na poto fali aza na ye na poto fali aza na poto te boloba nanga fali azaki na poto ou pas donc moto apesi yo visa eza moto oyo ofingaka directeur moto apesi yo visa directeur lelo ofingaka ye maintenant Karine do koko finga ete na finga Karine maintenant directeur Edi Badiata abengi yo na téléphone Edi Badiata ti yo na liste ekoti na ambassade Edi Badiata asali ke yo zwa visa ofingaka ye maintenant Karine donc Edi Badiata apesa yo visa asombelo billet bon orchestre d'accord mais Edi Badiata mutu asala nyonso tout mais ofingaka ye ti lelo ofinga mwasi na ye ti lelo maintenant Karine asala yo nini po ofingaka ye te bolambo Karine asala po ofinga ye te eza nini asalela o nini Karine asalela o nini Karine asalela yo nini o eleki o Badiata directeur asalela yo ma chérie bakombo na bino ekotaki na dernier ngonga bakombo na bino ekotaki na ba dernier ngonga Edi Badiata koti kombo na yo Edi Badiata mutu abengi yo Edi Badiata mutu asali koza na poto ofinga papa wana maintenant bolamu na ye eza kasi bolamu na ye Edi Badiata eza eloko te maintenant bolamu ya Karine eza nini Karine tufi na yo nyama na yo lisoko na yo solo Karine tufi na yo Karine mabole fi moko son mukanda ana permis te ana mukanda te ana voiture te ana ndako na kombone te Karine a eloko te banda lelo tilobi yende ozobanga mais papa Edi Badiata kuta a directeur papa Edi Badiata a pesé a eloko a directeur mais ozo manquer directeur a
akenda poto pamba pamba Karina film rokuta voyage raté ana venir te Karina azana eloko ezo promettre te Karina o pese lengite Karina o promettre te Karina o promettre na ye eloko te voyage raté azana eloko o pesa mutu te Karina eloko o pesa mutu te mais yo zo banga Karine ozandoki bola moleke c'est là na finga Karine normalement on finga Karine bien terre bozela parce que et là pour la bola moleke belé terre voyez bisanga na on finga bien terre bozela na on finga Karine bien terre bon on ça la bongo là on ça bongo po fille sida ya là on ça bongo po fille sida ya bozo comprendre ah pour comprendre, non, ça bon pour faire sida pas finga Karine. Hein? Nazo la bongo. Nga déjà l'essentiel là, Karine a soigné là pendant une semaine. Ngai non soigné là jamais Karine. Ata jour moko. Mutuna sida. Nga grâce busy. Non soigné la Karine te ata jour moko non soigné la Karine te Karine afandi nga non soigné la ye ata jour moko mutuna sida non yate lia Karine lia alamba non yate d'accord nga na lobi ata jour moko kaka non soigné la Karine te oh la sexy natambola na kara 30 000 mutuna sida nana mukanda nana permis ok nana mukanda nana permis nana ndaku na kombo nanga d'accord nana mukanda nana ndaku na kombo nanga voiture nanga eza na kombo nanga biloko tout bomonaka eza na kombo nanga d'accord natambola na voiture à 30 000 oh la sexy bébé toka na mata business class na voyage aka yebisanga Karine on promettre net na nini Karine voyage raté yebisanga mutu kwa Karine yozo banga ye Karine on promettre le côté un avenir avenir des sombre avenir Karine des sombre donc ils ont promettre le côté ils ont pèse l'engité maintenant yozo banga Karine ozo pesa Karine ba valeur ozo banga kutu directeur te mutu apesi yo visa kasi yo ozo luka ozo compter bandako ndenge Karine no alobi ozo compter bandako so Karine azaki na ndako na kombo na ye so Karine azaki penza na ndako alinga zwayo na bandeli mutu na sida so Karine azaki penza na ndako na kombo na ye ndako na ye penza Karine alinga ki azwayo d'accord na bandeli mutu na sida yo kanga bien ngande na droit ko zwayo parce que na fanda na ndako na nga na fanda ndako yanga d'accord maintenant tuni yo mutu na sida Karine so kazaki na ndako ya kombo na Karine so kazaki na ndako na kombo na ye Karine ngaki abzwayo alingaki azwayo nde toyebeli Karine alingaki azwayo parce que ana ndako te d'accord tala fille mutu na sida papa sundola bana obota na poto okoma 3 papa 3 bana yaya o ngai kutu na okoma te ma chérie ozoise mina poto 3 papa 3 bana donc yo 3 papa 3 bana yaya babata 3 papa 3 bana donc bana tata babata bana tata yaya ngana na babata na ndakute yaya tape na olia yo mutu na sida ngana na babata na ndakute d'accord 3 papa 3 bana tata même so sundola bango bana tata tala bato botaka na bango tala bato botaka na bango ba DJ bato ya maboke bata na succès te bana mbongo te ba eloko te ba pesio sida na kanda wano sundola bana bale ero pazolala
mutu na sida bana bale bana bazapi yo sala bana devoir bana bagay classe bana vacances osali bana devoir te azolala mutu na sida azolala zabe bon naolambela bana viande yaya ngana bota bozola voyoka mutu na sida fongola makutu no selana bandla vana lobanga na botana yo botana DJ asala musique na boîte bafutaka ye 200 bafutaka ye lokola 10 euros par jour yo boti na mutu na DJ wachaka ba makelele na ba boîte ok oboti susu na mutu na sida moi no libo ya deuxième mutu amaboke ana succès yo lela na réseaux sociaux ndeka yo lela mobalo wa bengana kioke yo bano pese ba mbongo mobala ucho bengana yo o lela pepo na mobala théâtre wana o bano pese ba mbongo o memeti na Afrique du Sud yo bano lela ba audio eza na réseaux sociaux. D'accord? Donc yo pesa mibali batina te batapamba yo ba audio ba eza na YouTube ozo lela pona mobalo mema na Afrique du Sud apesio sida abotiso mwana askimi ana mbongo te aza mutu amaboka yebani te ana mbongo te ana succès te. D'accord? Mais non ngala yebiso mutu ngana boti na ye mutu ngana boti na ye mutu na sida fongola makutu mutu na boti na ye yo batu yo boti na bango bana permis te bana ba voiture te bakumba te bana misala te bana ba permis te bana mikanda te ba batu te ba batu te ba batu tina te batu baza batatina te batu yo boti na bango ngana boti na mutu oaza français na de yoka mutu na sida yako yoka na peso bilengi ngana boti na mutu aza français oyo mboka na ye donc aza na mboka na ye aza français aza na permis. D'accord? Ana permis akenda musala abafutaka ye presque 2000 euros par mois apusaka voiture na poto aza français na poto mutonga na boti na ye aza di fala ana mboka na ye. D'accord? Aza français yaya ana permis. D'accord? Ana permis azo permis tongo azo permis kutu na misu na nga na tche pression azo permis na misu na nga. D'accord? Moi si malamu na ye pembeni na ye na pesi elenga ozo permis akenda auto école azo permis depuis ça fait combien d'années? Ça fait 6 ans ou 7 ans ana permis français akenda ka musala bafuta ke 2000. D'accord? Ana ndako F3 ana ndako 3 chambres salon na poto na bandeli azana ndako ya 3 chambres salon na bandeli papa mwana na poto ana ndako ya 3 chambres salon yaya 3 chambres salon. D'accord? Akenda musala ana permis azali fala na biso mutu na bota ne français yaya azala mboka na ye aza français li fala français yaya tala batunga la boti mutu ezo sala mutu na boti na mutu ana mutu. D'accord? Soki mwana nanga ama yele parce que papa na ye bomoni ka mwana nanga yoka mutu na sida omoni mwana nanga ndenga mayele aswa ngwe pa nanga te omoni ka mwana nanga ndenga mayele na école na ye baloba trop ba déclare trop aleki baninga nena ba
niveau na mayele bomona na mwana na nga o maîtresse na ye azoloba ke mwana na yo mayele leki omonika mayele wana aswangwe pa na nga te aswangwe pa ya papa na ye mutu yaya mutu yaya mutu na sida na bota na mutu wa mayele lelo nga no bénéficier mwana na nga parce que na bota na mutu wa mayele lelo nga na bénéficiaire na ba maîtresse ya mwana na nga ba o déclarer mwana a trop mayele donc na ba maîtresse ya mwana na nga ba o déclarer mwana leki bana na ye aleki ba collègue na ye bana classe na ye aleki bango na niveau na zui wana nga na bénéficier na mayele mutu yaya na bénéficier na mutu wana na bota mwana na nga fierté mayele wana azwi yango epa na nga te mayele wana oyo mwana na nga aza nango azwi yango epa na nga te d'accord yo ndinga oloba na ke azwi mayele wana epa na nga te azwi yango epa ya papa na ye ti azwi mayele wana epa ya papa na ye na mama na nga aloba na nga oza zoba mutu yo kobota na ye pona mutu kobota na ye wana mama aloba yo oza zoba pona mutu yo kobota na ye ok mutu na sida d'accord mutu na sida ngana pona na zwa mutu lelo mwana na nga fierté yaya lelo mwana na nga fierté allez bon répondre lelo mwana na nga fierté yaya mwana 5 ans ama yele koleka bana 10 ans laya na bota la mutu fierté yaya mwana 5 ans amutu lo wala mutu a 10 ans lelo mama na nga loba nini na oza zoba soko boti na zoba mwana obima zoba comme si nga naza zoba na ndimi no nga na zoba mutu na sida oleki nga na mayele mutu na sida yo oleki nga na mayele mutu na sida yo oleki nga na mayele kote wana oganye me nayebisi yo na bota na mutu mwana na nga zwa mayele a papa na ye mutu na sida mwana na nga azwa mayele ya papa na ye na bota na n'importe qui te soko moni mwana na nga oko comprendre na bota na n'importe qui te bayebaka bafui na bana soko zwi mwana na nga oko comprendre ke mwana mama zoba papa zoba te oko comprendre ke mwana oyo azwi mayele a papa est-ce que ça va allez na kati bandeko na biso ya basi en tout cas oyo eza 2025 il faut bochanger boko bando kendaka na barando na bino oti wapi monde eza koevolue mokili ezochange na bandenge mosusu bino bozaka na barando banda bobanda barando wana ti lelo bobotina bana na bino baokola bana na bino baokuta bino ka na barando baotika bino ka na barando oyo to likambo nini bandeko basi bochange bandeko basi bochange baninga bakoma osambela bobanda barando banda ane nini ti lelo bozokontinue ka na barando oyo bobanda barando bozala bana mikie lelo bokoli bozokoba kaka na barando oyo eske bokoyi kobule te penza kochange boye bozokontribue nini na société bozokontribue nini na communauté congolaise bandeko na ngai eza pasi pe mawa
bokomaka kovivre na barando na bino na internet koya kofingana ka mabe boyebi te avenir esika emema biso o koto aza na bana mibali o koto aza na bana basi lobi esika bana bino boke kosangana babala na bokoyeba te boko se retrouvera ba mama bokilo o koto mama bokilo o koto mama bokilo o les moyens bo permettre bana basala makamba vina bango ezate pourquoi po bino bozara na barando bandeko nanga bo changer bandeko nanga bo meka ko changer bandeko nanga bo meka ko changer rando ezara na litomba moko te rando ezara na lifuti moko te rando futara te rando futara te bo meka ko changer bo tambola bien te bo tambola bien te bo ndimelanga bo tambola bien te botambola bien te bozaka kopelisa na ba live ya kofinga ba makambo mobo ya ba salite moko buzoba na réseaux sociaux bozana batu batala rabino na ebite batango pe batala rabino ba message na bino bongo na ba ventir na buzoba bosala ba oya pe ba kabela bino pe ba mbongo na réseaux sociaux pour ba message na bino boye meza pasi boye bo changer bozo contribuer eloko te na communauté bozo ko influencer na eloko moko te bozo contribuer na communauté eza vraiment kitoko te nzambalola sunga bino sobe ba maison bokota nde komisa bino boye toyebi te mais nzambalola asunga bino. Merci beaucoup na bato bolanda Irsil Botelo TV, merci na ba oboza ki wana pona kolanda biso. En tout cas nzambalola pambola bino bato nyonso obolanda biso, bato nyonso bosabona surtout na chaîne na biso. Alors quand nde tolobara, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Partagez sur na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez surtout na Messenger. Alors ndeko ozo s'abonner na chaîne na biso, tango s'abonner ko bosa na te activer cloche de notification pour que prochainement tango tozo ya lisusu na ba analyse na biso topé na émission na biso et comme yo et place nyonso kozala. Yango tolobara toujours activer la cloche des notifications. Vraiment tokutani à la prochaine occasion soki nzamba zongite tokutani bino à la prochaine occasion. Alors tiens biso j'aime bien nzamba lola a pambola bino. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.